balandi ya radio lisanga nde nazali kobetela bino interview oyo esalamaki epai ya oyo ya biso papa abengani Etienne Tshisekedi na ngonga oyo ya sikoyo. Que moi Kabila empêché dans l'avion dans la guerre. Voilà, Batogo va aider situation. Kabila ne représente plus que sa femme. Batogo va Bouchabo, va Mende, va Bandagi di Bocho, va double langage, na moi, va une chose, na beaucoup de choses. C'est le repas, Bakini, Azara, rien de n'importe quoi. Na moi, c'est Nairobi, les besoin pour l'élection de la démocratie, on doit pouvoir de majorité du peuple. Le coup, le peuple congolais, la majorité de l'Ango, pour lui qui se dit, à la confiance, qui se dit, mandat de l'eau, une contre la chef de l'État. Moi, le matin l'élection, ma soeur de simple, le coup, de la route pour le bon, la macambo, la route pour le bas. Kondiamboka banda de l'eau ezali peuple congolais donc ezali Tshisekedi Etienne Motumosusu azali te monsieur Ngoyi Mulunda soka dandi makambo biso tuza kuloba te le 6 décembre akolela na monoko mboka. Yebisinga bosa na mboka wana isebe bana yango fanana yo na mputu salama kabumayo ngana zomiseli bango kongo kino liwa na kobundela bosembo pona bandeko banga limwa mingi balapa mingi bakachwa bandeko balandi radio lisanga to yoksaki bino message tekoleka mingi basilaki kolandango mokolo mwapoko malobi ezala na nzela ya internet to na baipe balandaki na mboka République démocratique du Congo na pa chaîne na bango kuna yokaki ete ezali monsieur Etienne Tshisekedi nde asalaki propos wana kasi tokoyebisa bino ndenge basili ko pesa kombo na message wana totolo interview basalaki ye lobi eza autoproclamation na ye lokola président de la République démocratique du Congo côté ya moto asalaki interview pe côté ya UDPS lobi ete solo interview esalemaki kasi kamati audio wana monte yango montage nde salami oyo esali ete maloba misusu bakomisango na accent misusu par rapport a ndenge elobamaki kasi interview esalemaki oyo elekaki par téléphone en direct ndenge toyokaki na chaîne ya télé oyo ya RLTV oyo ya Roger Lumbala nde bapesi sanction na chaîne na ye 7 jours à émettre te po bango bamoni ete Papa Etienne Tshisekedi lingi a troublé ordre public na ndenge message wana elekaki na chaîne wana kasi tokoyebisa bino na radio lisanga obokezala bino esuki tenge mpona koluka kokotisa mwa lumière moke epela na kati na likambo oyo solo Papa Etienne Tshisekedi alobaki na interview wana ete na démocratie ezali peuple nde mutu a kataka makambo volonté ya peuple nde esalamaka pe ezaka respecté ye lokola aza na majorité ya peuple c'est-à-dire le 6 décembre ye akoprêter serment akozala président nde na bande wana totoloba na audio wana balobi ete a s'autoproclamé président de la République démocratique du Congo soki totali propos msusu oyo président na bango Joseph Kabila alobaki face ya presse na mikolo eleki alobaki ye akoleka aza sûr na 100%
arozwa mandat mususu ya sika pona aleka président na République démocratique du Congo. Est-ce que vote ici salami? Est-ce que basi ba compter ba voix ya bat na ba urne ndenge nini ye ayeba na 100% te akoleka? Sur quelle base? Parce que ce total ikutu Papetienne Tshisekedi a pesi aye sur quelle base ye amoni ete akozala président de la République démocratique du Congo le 6 décembre. Ezali majorité à peuple, volonté à peuple, majorité za derrière. Et bongo ya oyo président na bango bako benga Joseph Kabila, ya lo bakité sur quelle base ya mona qui était assure à 100% qui a koleka président. Ba kangi était, ba fundi était, ba kangi ba chaîne wana te elexaki yango esali eloko moko te polémique te. En fait de compte nous comprenons. Et qu'est-ce que nous comprenons? Ezali makamto sarabino toujours boyebi soki muto azali susu na confiance na muto moko te parce que aibe te batu na ye oyo ya majorité présidentielle ba kokokate ko pesa ye maele pe makoki na soutien ya kobimisa ye na ba urne président de la République démocratique du Congo. Nde yango wana bokomona baza toujours kokende na lolengo ba bengaka na français 2 poids na 2 mesures ezala na ba fiche ya ba candidat ezala te pour la présidentielle ata na députation ba onyoso baza opposition bazotia bango ba difficulté pour na batia ba fiche na bango te sikoyo to ye komona ete likambo ezali wana bango bato ya majorité présidentielle bakoki se permettre koloba nyonso kosala nyonso balingi tandis que ba oyo ya opposition baza na droit na eloko te. Likambo ya avion ya Papetienne Tshisekedi mpona kokita na Kisangani bo yoki binomoko ndenge siliko umela depuis semaine passée ezalaki vraiment na mikaratano mingi pona ba pesa autorisation wana makambo ezali ebele oyo eko confirmer conclusion oyo ya kolobate ba ina pouvoir sikoyo ba ebiete ezali nde suka na bango biliaki bango bikoki komona ete Papetienne Tshisekedi a miti candidat na élection yo nde ba ebiete trucage kaka bona ba urne ezali susu pona bango ko suffire te pona balala tranquille nde bakomi ko utiliser pe ba moyen nyonso yo bakomona pona basala ete moyen kene bozote bango surtout basepelaki bakanisaki bato nyonso balingi kokwea na piège ya ko ndima ete Papetienne Tshisekedi a s'autoproclamé président pona bango baluka ba éliminer na course électorale kasi bomoni confusion ndenge ye sali ete bato pe bazwi likambo kaka ndenge ezali wana ndenge alobi majorité à peuple eza nsima na ye volonté à peuple nde esalama na démocratie esengeli ezala respecté ezali ye nde président ya République démocratique du Congo na ndenge makambo ezali kokende ndenge ezali komonana mpe ndenge ezali kolobama mpe asengaki balibere baprisonnier bato basali bango baprisonnier bamilitant oyo bakangaki na bamanifestation eleki toyokaki penza ete kuna na mboka République démocratique du Congo message oyo sali makelele mingi ata soki bakangaki chaîne ya Roger Lumbala kasi eza na ba chaîne oyo misusu ebele oyo eza pe proche ya pouvoir ba lekisi message oyo mbala ebele bazongeli yango
kuna babengaka autorité ya média oyo apesaka basanction na bamédia kaka na ndenge mpe ya 2 poids et 2 mesures aye mpe koyebisa bachaîne wana misusu mpona batika kolekisa audio wana. Solo toki komituna kasi mpona nini makambo boye kosala montage wana surtout ezali kaka moko wana te, eza pe na montage mosusu toyokaki balekisi yango pe na bachaîne mosusu kuna na République démocratique du Congo, eza kosala lokola polémique entre Vital Kamerhe na Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Soki bomoni moto oyo azali na pouvoir a bandi ko utiliser ba moyen oyo toki koloba ya bosoto koluka ko salaka ba montage ba trucage déjà oyo balinga basana ba urne to le bamoni ko kokate ba bandi ko saela ngo a partir ya sikoyo eza kolakisa moto wana za suna confiance na force na été na ba force na été assez aibete azali perdant nde yango wana a bandiko salao ndenge balobaka tous les moyens sont bons, mais ba moyens aza ko utiliser eza ba moyens ya mabe yango wana baza komona sikoyo ezali malamu mpona bango basalela yango nyonso. Tokoyesa bino na radio Lisanga eza pe na likambo mosusu oyo silaki kokamwisa biso po toyoki na basource mosusu ete bazali koprepare ndenge boyebi ndenge baseaki koutilize bamikolo mileki bajeune sportif na bato mosusu bakobenga bango na Kinshasa kuna bato na kuluna mpona bakoka kosala mobulu na bato ya opposition na tango bakosala makambo na bango. Toyebi ete Papa Etienne Tshisekedi soki information tozwi ezali kaka lolenge oyo tozwelaki yango moko mwa lobi akoki kozala na Kisangani mokolo mwa le 11 oyo nde eza prévu meeting na ye na mboka Kinshasa na Stade de Martyr. Soki information oyo ezali ndenge tozwelaki yango. Balandi radio Lisanga nde tokoyebisa bino sengeli to yeba pe kozala na mwa ekenge na mikolo ndenge tokopusana na processus oyo ndenge ekokendeke toyeba ete esengeli tokoka tala penza makambo na ndenge longo bani pamba te monguna aibi ete ezali likambo ya lisekite ko kende na ba urne oyo na moto ya poids lokola papa na biso Etienne Tshisekedi wa Mulumba nde yango ba moyen oyo bako utiliser oyo ezali ya be pona koluka ko sala ete trucage na ba urne na tango ekokoka te bakoka kosala yango libanda ya ba urne nde esengeli toyeba ete na tango makambo makoleka na lolenge oyo esengeli tokoki ko banga eloko moko te po esengeli toika be piko pona toyeba ete makambo ndenge mazali esengeli epusana liboso na lolenge oyo tokozela mokolo oyo ya rendez-vous ya munene oyo ezali na sima ya ba urne nde ekozala proclame nani a gagné po toyebi ete tosili koyoka pe papa na biso Etienne Tshisekedi afandisi ya ye maloba ezali volonté ya peuple, majorité ya peuple tokomona yango na miso ezali kote ya nani azali ko kende na yango na lolenge oyo esengeli wana balandi radio Lisanga ezalaki nde
likambo esengeleki to kokape okabula na bino na tina ya message to interview oyo ya Papa Etienne Tshisekedi ndenge esili kosala mpenza bato mingi na petisi bango mitema. Solo tokokoba pe na sango mosusu ya koyebisa bino kuna oyo etali mboka ya République démocratique du Congo. Ezali likambo oyo to sili koyoka Greenpeace a sili ko publier rapport moko oyo etali likambo ya compagnie moko ya exploitation ya mabaya oyo ba kataka banzete na oyo etali mboka ya République démocratique du Congo. Zali mingi na nord kuna na province ya Équateur nde lolenge oyo esengeleki basala mosala na bango ndenge bayokanaki bango bako salela yango na ndenge longo banite. Nde rapport wana basiliko bimisa yango boyebi Greenpeace ezali organisation oyo ya Occidentaux nde bandeli awa ezali pona protection ya environnement. Nde bango telemelaki likambo wana balobi ete ezali na makambo masalemaki ya violence ya respect ya engagement na groupe forestier allemand. Donc ezali ba allemand, donc groupe na bango forestier oyo na kombo ya Danzer yango ezali basé na mboka Suisse awa. Bango nde na sanza ya me ya mbulo tozali basalaki ba violence minene na communauté locale oyo ya nord kuna République démocratique du Congo. Na kati ya rapport wana oyo basiliko bimisa na Greenpeace balobi ete na ba villageois yango kuna bazalaki batu babetamaki makasi pe basi bazalaki violé. Nde ezali kamona mpasi komona ete yango esalemaki na butu ya le 2 mai ezali na 60 soldats na ba policiers oyo basalaki attaque na communauté forestière ya Lisika na village ya Bosanga na nord kuna na République démocratique du Congo. Ndenge Greenpeace a siliko tia na rapport na ewana ezali na moto moko babomaki pe basi ebele basilaki ko violer bango na kati na bango pe ba mineur bazali ba villageois mingi bazaki battu 16 na bango bakangaki bango pe ba memeki bango. Nde na kati oyo basi ba violer eza kama ya mpasi komona ete eza na basusu pe oyo bautaki kobota kaka sika. Nde bakoloba ete na makambo wana ndenge salemi ezali na filiale oyo ya société wana na République démocratique du Congo oyo azali responsable ya makambo wana po ete bango bapesaki mituka na ba policier wana pona bakende kosala opération wana contre communauté wana kuna na mboka République démocratique du Congo. Nde affaire yango balobi ete basili ko saisir auditorat supérieur ya Mbandaka kuna na province Équateur pona ko tala likambo wana po balobi ete sengeli justice esalema na likambo oyo. Solo balandi radio lisanga ndenge toyebisaka bino boko mona mboka République démocratique du Congo richesse ezali kaka na ba diamant ba or te kasi na coltan pe kaka te richesse ezali mingi ezala banzete wana oyo kosalema bango bayokanaki ete bato wana soki balingi basala misala na bango esengeleki pe basala misala misusu kuna lokola kotonga école kotonga centre hospitalier kosala misala misusu esengeleki basala mpona bato ya mboka wana kasi bango bakokisi yango te pe bakosala makambo na nko.
nde wana toyebisaka bino ete absence ya l'État na mboka ya République démocratique du Congo nde ezali kosala ete makambo ya boye esalema nde tokoluka état de droit eya mpona kosisa makambo oyo nde na tomonaki esengeli alternance politique esalema peuple a sanctionné pouvoir oyo ezali a sanctionné yango négativement mpona balongwa basusu baya oyo bakosala ete mosala etambola nde boyoki esika peuple azali na majorité na ye ezali epai ya Papa Etienne Tshisekedi ndenge toyoki mpe tokomona mpe toyebi wana ezalaki wa bino Yesu Kitenge poko elamu esika nyonso bojwami mokolo mwa lelo zali mokolo mwa mardi 8 novembre 2011 nde toyaki susu epa na bino na ndenge ya marathon oyo pona temps oyo mokuse oyo tokpei nango na likambo tokweyaki nango mokolo mwa lelo nde po tokoka kokabola na bino radio lisanga na ndenge ya bomesano ntina ngonga ya 20h solo tolobi boye tosengi ebe na masini kuna ezali mpona ekoka kozwa relève mpo na kokende koclôturer programme na biso solo totondi bino botondi mingi mpona litoi na bino ya pete nde bozwi lifutu ekoki nango ezalaki kpanga pamba te mpo boyeba bino ya zoba te longonya na bino bokwelamu mboko yo makambo mama kisasa mboka etonda makambo mama moto nyonso alingi bakanga ngai bandeko mama mboko yo makambo mama kisasa mboka etonda lokuta mama lingi ngai nakima kisasa mama soki nakimi bazwi raison mama